liboso na kosambela totanga 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. À partir du verset 7. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. 4, verset 7. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases tozomema eloko moto oyo na biloko afin que cette na grande biloko puissance soit attribuée à Dieu. po te nguya oyo ya monene ekoma ya nzambe. Verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, tosukumami bipai na bipai non écrasés, kasi tonyatami te na kati ya mawa mais non dans le désespoir, kasi tozangi elikya te persécutés, mais non abandonnés, banyokoli biso kasi babwakisi biso te. mais pas tués. Verset 10. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, komemaka na nzoto na biso liwa na Yesu Kristo soit aussi po te manifesté, bomoi na Yesu Kristo emonisama lisusu. car nous qui vivons Bamba te biso oyo tozo sommes sans kobika cesse livrés à la mort à cause de Jésus, tokabami ntango iso na afin que liwa la vie de Jésus mpo na ntina Kristo manifeste po te dans bomoi na Kristo emonisama kati na nzoto na biso ya verset kokufa. 12. Ainsi la mort agit en nous, Boye liwa ezosala kati na biso la vie agit en vous. bongo Verset mpe 13. Mais bomoi comme mpe nous avons le même ezosala esprit de kati na foi, bino selon la parole de l'Écriture, konasi elobi na likomi na ndimi c'est pourquoi nde ntina j'ai yango parlé. nalobi Nous aussi, nous biso croyons, mpe tondimi et c'est pourquoi nde ntina yango nous parlons aussi. tozoloba lisusu Car mpo nous ete savons toyebi ete celui qui a ressuscité le Seigneur oyo Jésus asekwisi nous nkolo Yesu Kristo ressuscitera aussi akosekwisa mpe avec biso Jésus na Yesu et nous fera paraître bongo avec vous. akomonisa biso na Il ne bino. s'agissait pas d'une foi quelconque, mais de la foi selon les ezali Écritures. kondima ya songolo mpakala te me kondima kodanisa C'est likomi pourquoi j'ai parlé. nde ntina yango nalobi nde ntina yango nayebi mpo na nini nalobi Nous croyons aussi, c'est pourquoi nous parlons. tondimi mpe lisusu yango nde tozoloba mpe Ils ont cru, bandimaki dit l'Écriture, ndenge likomi et c'est ekomi pourquoi ils ont aussi parlé. nde ntina yango bayebi mpo na nini balobaki. Oui, ça m'a marqué. biso ya solo Cet ebeti homme ngai na de Dieu motema n'a pas gardé le silence. moto na nzambe abombi kimia te Était dans les chaînes. kasi atako azalaki na Pas minyololo dans les chaînes. Mais il a parlé, kasi alobaki même lorsque ce n'était pas facile dans la vie. Non, il a tenu bon. Et c'est ainsi qu'il a pu ata prononcer ezalaki cette nango parole. pete na bomoi te me kasi asimbaki ngwi. Nous croyons, biso c'est mpe pour cela que tondimi nous parlons. nde ntina yango tozoloba Puis mpe il dit au lisusu verset 14, car nous savons bamba te celui toyebi qui a ressuscité le Seigneur oyo Jésus asekwisa nkolo na Yesu Kristo ressuscitera aussi akosekwisa avec biso Jésus, mpe na pour Yesu apparaître avec vous. mpe akomonisa biso na bino. Cette joyeuse assurance ekosukisa mwana motema était en lui. ezalaki kati na Il ye pouvait aussi encourager akoki mpe et kolendisa exhorter le peuple de Dieu kolendisa libota na nzambe de manière si merveilleuse. na lolenge ya malamu. Verset 15. milongo zomi na Car mitano tout cela arrive à cause de vous, nyonso wana eyaka mpo na ntina na bino en se multipliant, mpo te ngolu efuluka fasse abonder la efuluka mpenza gloire de Dieu, kembo les efulukisa actions kembo de grâce na nzambe d'un plus grand nombre. na misala na ngolu na ebele na bato. eza maloba kitoko milongo C'est zomi na pourquoi nous ne perdons pas courage, nde ntina yango dit-il. tozobongisa mpiko na Et biso non te même que notre homme extérieur sera détruit atako moto na se libanda abebisami ou se détruit. ata aza kobebisama Oui, nous pouvons en effet voir que ce n'était pas une situation facile. tokoki kotalisa ezalaki pete te ezali likambo ya makasi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nde ntina yango tokobongisa elikya na biso te. Oui, il aurait peut-être pu se décourager. alokaki kose décourage kolemba nzoto Mais kasi alemba il nzoto ne te s'est pas découragé. kasi alembaki na nzoto te Il gardait le courage. aza kobomba mpiko na ye. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Christ a fait sa demeure en lui.
Parce que la foi était ancrée en lui. Pamate Kristo asalaki efandeli ne kati na ye. Kondima na ye ezalaki kati na Kristo na nzela liloba. Et c'est pourquoi Deti nango il ne pouvait faire autrement akoki kosala eloko mosusu te ce que Christ bobele pouvait faire oyo au Kristo travers de lui. alingaki asala na nzela na ye. Il continue Mpe akobi le verset 16. bilongo Mais azumi na notre homme motoba intérieur kasi moto na reçoit kati chaque jour une nouvelle force. azokoyamba Oui, une bobongi nouvelle be force. azokoyamba Reçu makasi après jour de Dieu. epa na Nzambe biso mpe Nous aussi, chaque tozozwa jour, de nouvelles forces. mokolo na mokolo tozozwa Je makasi na pense sika que nous en avons besoin chaque jour. na banzi toza na Sans cela, mposa nous ne mokolo na pouvons mokolo pas exister. soki Non, yango te même si tokoki kotelema parfois te il semble que ce n'est pas le cas, mais je voudrais dire, nalingi il koloba est à nos côtés aza au pembeni na bon biso moment et à l'heure juste. na ngonga mpe na Même si ngongo nous esengeli traversons des épreuves difficiles, ntango tozoleka même si nous na devons komekama passer makasi beaucoup de choses, ata esengeli tomona makambo ebele si nous sommes jetés par terre, ata babakisi biso na mabele ou si nous sommes jetés, renversés. ata babwakisi Oh biso mon Dieu, mais nzambe na biso c'est écrit si merveilleusement verset ekomami 9, kitoko renversé, ata kobwakisama pas tué. kasi abomi biso te. Oui, le Seigneur, il veille. Kolo azosenzela Oui, il avait été jeté par terre, renversé, mais il n'avait pas été tué. babwakaki ye na mabele kasi baboma ye te être la fin. bato bakanisaki eza Car suka on l'a lapidé. babambi ye mabanga Cela semblait peut-être être la fin. Mais kasi bakanisaki eza suka non, kasi te les choses ne se passent pas comme les hommes le veulent. makambo ezotambola ndenge bato balingi te me ezotambola ndenge nzambe ye moko alingi. Nous n'aurons peut-être pas tous à traverser les mêmes épreuves. Biso tokoleka na komekama nyonso te Mais celles kasi bobele qui nous komekama sont destinées, oyo nzambe devons les traverser oyo babongisela biso yango nde tokolekana de nous-mêmes. eza Nous bongo. pourrions pas. Alleluya. Et nous ne pouvons pas le faire. Tokoki Mais kosala avec te l'aide de notre na Seigneur, lisungi na nkolo na biso nous y arriverons. tokokoma. Les remerciements sont rendus à notre Dieu. Matondi na nzambe na biso Frères et sœurs, mon bana mibali mpe désir, basi c'est aussi ma prière. posa na Comme on le ngai dit ici au verset 16. lolombo na ngai C'est pourquoi nous ne ndenge Paul perdons pas azoloba courage. ndeti nango tokolemba nzoto te Nous ne nous découragions pas. tozokolemba Nous nzoto ne te voulons pas nous décourager. tokokolemba te Nous voulons garder la foi jusqu'à la tolingi fin. kobomba kondima tikilo na suka Ne nous décourageons pas, non. tolemba Nous nzoto sommes te. épuisés. Et ensuite, il dit, alobi notre homme intérieur, mbutu na biso na kati jour après jour, azozwa mokolo na mokolo une makasi force nouvelle. makasi Alléluia. na sika. Et je Alléluia. pense aujourd'hui, nous sommes à nouveau ici ensemble pour awa recevoir tosangani une nouvelle force de lisusu Dieu. mpona kozwa makasi na Levons nzoto les yeux vers lui. totombola miso na biso epai na ye Il sait dans quelle situation se trouve chacun. oyo na moto aza na mwa komekama Peut-être aussi dans notre condition physique. na lolenge na biso ya nzoto Mais Dieu nous connaît. kasi nzambe ayebi Il biso sait ayebi dont nous avons besoin. oyo toza nango mposa Merveilleux. ya kitoko Nous pensez, toyokanisa nos nini désirs. ayebi baposa na Nous biso voulons lui rendre, tolingi kozongisa ye lui demander nkembo de nous lukumu donner ce soir tosenga ye de nouvelles forces asenga pesi biso makasi na sika afin que nous puissions mpo te continuer à avancer. tokoba na kotambola totelema mpo na kosambela tata tozongisa matondi na mitema na biso Nous te remercions de ce que nous pouvons lever les yeux vers toi ce soir. totondi yo na lolenge tokotombola miso na biso epai na yo Précieuse parole, Seigneur, liloba na yo nous a montré etalisi biso et tes enfants des temps na bana na yo na ntango na ntango accorde-nous aussi cette grâce. pesa biso mpe ngolu oyo ezokopesa bana na yo bongo toyoka mpiko na makambo manso Oh, sur nous, Seigneur, que nous persévérions, toyika que nous mpiko restions fermes dans la foi, Seigneur, totelema ngwi na kondima que nous ayons la foi tozala na selon kondima ta parole. Alléluia. Accorde-moi simba na liloba na yo à tous, pesa ngai yango pesa biso banso miséricordieux envers nous. ozala na mawa mpo na biso banso Seigneur Jésus, wana na bondeli yo pas ce soir, kolo yesu kristo oui,
Seigneur, viens au milieu de nous. yaka kati na biso Nous te le demandons tout tosengi yo aussi tout ce qui t'empêche d'avancer, longola Seigneur. nyonso ezokopekisa ete yosala na biso Seigneur nkolo Jésus, qui nkolo empêche yesu que ton kristo esprit puisse se déployer. yo osala ete molimo na yo etambwisama De ton saint sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Alléluia. alleluya Nous te rendons gloire. tozongisi yo matondi Seigneur, nkembo les remerciements te soient matondi Seigneur. epeselemela yo Parler par ta sainte parole. kobana kolobela biso na liloba no ya bule Dis-nous, Sauveur, ce que tu veux nous dire. yebisa biso mobikisi na biso oyo olingi oyebisa biso Bénis-nous tous. pambola Seigneur, biso nous banso sommes venus. biso baoyo toye Et ma prière et mon désir. wana lolombo na ngai Amen. posa na ngai na kombo na yesu kristo amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. matondi ezongisama na nkolo na biso Pour adorer. mpo na kosanzola La parole qui a été lue semblait être tout à fait adaptée. liloba oyo elobami ezalaki lokola elobami mpo na ngai Sont aussi dans la même situation. ngai mpe naza mpe na lolenge wana Le Seigneur veut nous parler à tous. toliki nkolo alingi alobela biso banso na nzela liloba na S'il ne ye pouvait plus nous parler, soki akoki kolobela biso te nous pourrions nous passer de la lecture et de la prédication de sa parole. tolingaki koleka Mais, comme nous l'avons tous lu, kasi ndenge totangi biso banso il a dit, mpolo alobi nandimi moi je parle. nde ntina yango nazoloba 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens Nous croyons, tondimi nous prions. mpo nani tozobondela Même si parfois nous traversons des moments difficiles, atako tozoleka na bangongo ya nous nous pasi trouvons vraiment comme Jonas, tomimoni lokola jonas au fond du gouffre. na se ya Il n'y a plus na mai la possibilité de tomber plus bas. akokaki kokita lisusu koleka te Il suffit de lever les yeux esengeli kotombola kaka vers miso le haut. na likolo La situation change. mpo te makanisi nyonso ebongwana À tout autant marqué. ekosalama na ngonga ya nzambe. J'ai ici des requêtes, Naza awa na masengi des requêtes de prière, ya malombo qui sont dans une grande détresse, na bato baza kati ya mawa une situation difficile. aza kati ya koleka na kati ya pasi. Ce qui concerne la sœur Brandes, qui m'a été communiqué par écrit, na oyo mokanda qu'elle ne va pas bien du tout. ke ndeko mwasi azo malamu te, Il est demandé de prier pour elle. asengi biso tobondela mpo na ye. Manquer à notre devoir, mais apporter notre contribution kasi de tout cœur, tos dans la foi, na kondima na biso la prière. tobondela. Tout le mercredi soir, nous voulons penser tolingi à mokolo tous ceux mercredi soir qui nous le demandent, banzi na baoyo basengi biso yango ceux qui pensent à nous dans leur prière. na baoyo mpe azobanza biso na malombo na bango. Les jours qui viennent de s'écrouler, mikolo eleti koleka un rafraîchissement spirituel. tozwaki mpenza Donc, bopemi je na molimo, souhaiterais que cela puisse demeurer ainsi. tokolinga ete yango etikelaka bongo. Quand viennent les temps de bénédiction, ntango ngonga ya mapambolo de ezoya salut, esengo na lobiko, on s'épanouit, tozosepela, on est dans la joie, tozo na esengo, on reconnaît à nouveau le sens et le but de l'évangile. toyebi sikoyo On toyebi se réjouit sanse eleve ya sango malamu, proclamation de cette parole de Dieu, botatolami ya liloba na nzambe oyo, parole que Dieu nous a laissée. liloba oyo nzambe apesi biso, Je dois atikeli dire biso. que j'ai été non seulement béni, mais nakoloba aussi j'ai été directement surpris de voir napambolami te ce que kasi Dieu a fait en Sicile. nasutukaki na oyo nzambe asalaki. Et ce La n'est pas Sicile. seulement dans le monde entier, bobele na mokili mobimba te, mais aussi dans les pays européens, ni na mboka ya bamindele a ouvert les yeux nzambe afungoli de miso nombreuses personnes à travers le message. ebele na bato na nzela ya sango oyo J'ai rapporté beaucoup de situations. mpo namemi makambo ebele. J'ai revu certaines personnes namoni qui bato étaient déjà mosusu venues ici à Krefeld. basi baye na Dans Krefeld. l'ensemble, Na- ce séjour là-bas a été très richement béni. mikolo na bango nkona epambolamaki J'ai connu mpenza. aux frères et aux sœurs qui n'ont pas de salle comme nous nakutani l'avons na bandeko baza na basale te,
dans des ndenge biso toza na bango boye vraiment très bazosangana na lolenga mawa Je leur ai dit que nous prierons pour nayebisi bango tokobondela na epai na nzambe mpo te nzambe apesi bino esika est très proche. ata kokoya na nkolo ebelemi Dieu vous accorde une kasi nkolo na biso apesi bino sale On ressent vraiment de la compassion pour tous. toyoka mawa mpo na bato banso Un pilier ici, un autre là-bas, okomona un autre là-bas. batemisi nzete awa nzete mosusu kuna nzete mosusu kuna biloko ya ndenge wana Pour le Seigneur, mpo na nkolo même la meilleure chose ne sera pas assez bonne. ata eloko ya kitoko ozala mpe ka kitoko te On ne peut pas se dire le Seigneur vient, nous allons rester les bras croisés. Non. yango tokoki koloba te Agir. nkolo azoya tokanga maboko te esengeli kosala mosala Et quand les différents témoignages ont été donnés, ntango matatoli ebele epesemelaki il est arrivé que des prêtres catholiques ekomaki ete bapretre catholique à la réunion balongoli basutani na bango baye na bareunion se sont convertis, babongoli mitema ont consacré leur vie. mpe bapesi bomoi na bango na nzambe Que des policiers soient venus bapolisier baye et ont consacré leur vie à Dieu. bapesi bomoi na bango na nzambe Et moi-même salué 3 ou 4. ngai moko napesi mibale o misato J'ai ressenti à nouveau le désir nayoki posa de l'action de l'esprit. ya nayoka mosala molimo santo Et les introductions dans les Écritures. na konkotela na makomi nyonso to esepelisi ngai Désirer un retour à cet évangile de la puissance. nasengaki bozongi na sango oyo Qui le convainc. C'est écrit quand le Saint-Esprit viendra, ntango molimo santo akoya ouvrira les yeux du monde. akofongola miso na mokili Vaincra. akosukisa bato mpo etali lisumu Et c'est précisément ce qui se passe dans ezali les réunions. oyo mpenza elekanaki na bareunion makutani oyo na makutani oyo Je tokutanaki dois dire une chose. ninoba eloko J'observe toujours très natalaka attentivement les choses. mingimingi makambo ndenge elekanaka Que là où il y a un amour profond, epai bolingo ya solo kati na bandeko na baninga un amour profond. bolingo mpe Et cela crée ezali une mpe atmosphère dans laquelle l'esprit na kati na de bango Dieu peut wana ezosala lolenge ete molimo santo akoki kosala mosala kati na bango alleluya Je n'ai vraiment que du positif à rapporter. naza kaka na oyo ya malamu ya koloba Les caméras de télévision tournaient kamera ya televizio ezokobaluka depuis 2 ans, et cela en Italie, sa propre station de radio, wana na Italie non seulement par l'herbe, na radio na ye moko azoloba d'1 million d'habitants, à peu près un rayon d'environ ezolobela 1 million d'habitants commence son propre programme abandi manaka na ye kubanda 6 heures authentique, na loyembo la musique, na des témoignages matatoli et des prédications. mpe matei Dit frère Franck, alobi ndeko frank il y a déjà près de 1000 et bientôt na si nazwi 2000 1000 personnes kala mingi te appels téléphoniques et nakozwa tout ce qu'on 2000 bazokobengabenga ngai na telefone parmi le peuple, famine parmi le peuple, zala ezali kati na bato ils doivent savoir et entendre parler de ça. esengeli Ils ne peuvent bayoka pas revenir à la foi. mpo pamba te bakokoya na Dieu a kondima te produit toutes ces choses afin que nous puissions jeter à nouveau. nzambe akambi makambo oyo nyonso tokona kobwaka monama mpo na kokamba bato epai na yesu Ce serait la plus grande chose qui puisse nous arriver. apesi biso ka apesi biso yango ezali eloko moko ya monene koki koyela biso na ngai mpe Bon, tout le monde n'est pas appelé à la même chose. moto nyonso abengami mpo na likambo moko te Différentes circonstances, mais Dieu est le même partout. kasi nzambe azali nde moko bipai biso Et à faire ce qu'il a promis. akoki kosala oyo alaki Dans la amen parole qui a été lue, ya lilobo etangamaki je ne veux pas continuer à lire. nakokoba Mais kotanga te tellement de choses kasi que makambo eza kuna nous ne pouvons même pas tout le comprendre. tokoki kososola yango te Et il me tient très à cœur que nous fassions à nouveau des mercredis soirs une heure de prière. naza na posa na motema na ngai ke Tous peuvent prier. chaque mercredi Leur requête au Seigneur. tosambela Dans des prières tosala barekete epai na nkolo précises, afin que nous retrouvions
d'une manière ou d'une Pamba. autre, la relation avec Dieu. Toza na bomoko na nzambe na biso. Ndenge ezalaki kala. Je ne peux pas nier les choses que Dieu a fait. Nakoki kowanga na makambo nzambe asali te. Nakoki kowanga na Ce te. qu'il a fait, Nde oyo ce qu'il a asali, dit, oyo alobi, et non plus ce qu'il a accompli. na oyo pe akokisi. Nous pouvons nous creuser ou nous casser la tête et chercher, sonder jusqu'à ce que nous soyons Tokoki sûrs koluka, kotala, komona que nous ti. ayons les cheveux gris. Nous pouvons rester debout devant les décombres, mais rien ne se passera. Eloko moko kolekana te, ata tokobi soki Génération précédente, eloko moko te kolekana. qu'après l'effondrement de ce pays, Tango après la destruction des mboko maisons ebebaki, et tout le reste, les gens ne se sont pas assis bato pour ba discuter de la façon dont fandi te cela est arrivé. mpona kobenda na koyeba Au travail. makambo oyo eye ndenge nini te bakipe yango te bamipesi na mosala bakomi kosala misala Ce qui était enfoui, mpona kolongola oyo ezaki na se. sinon, aujourd'hui, nous serions encore assis sur les mêmes décombres. Soki bongo te mbelelo tofandi kaka na kati ya mabe wana tokola bandimi Jésus lui-même kolo ye moko alobi les croyants ne sont parfois plus insensés que les gens du monde. ta mosusu biso bandimi toza bainsanse koleka bato ya mokili, kasi bango baza mayele koleka bana na Nzambe. Que les enfants de la lumière, selon Luc 16, verset 8. Bana ya pole selon D'une manière Luc ou 16. d'une autre, nous ouvrir une porte pour sortir Nzambe akofungola biso ce bikuke cercle dans lequel nous mpona tournons, kobima afin qu'il puisse na nous esika aider. toza balukaka esika moko oyo Nzambe afungola biso bikeke bongo asunga biso tobima Pour pouvoir parler librement entre nous. bon ngonga mpo toka koloba polele kati na biso. Certains connaissent les détails, d'autres non. Bamosusu bayebi makambo ngo bamosusu bayebi Ce te, n'est pas la question. eza likambo te nalingi koloba. Nous devons prendre notre décision. Esengeli kozwa mokalo na Nous biso devons parler de ce que Dieu fait toloba na oyo et Nzambe asali glorifier le Seigneur. mpe kokumisa nkolo. Nous voulons parler de ce que l'ennemi a fait et ainsi glorifier l'ennemi. Kasi tolingi koloba kaka makambo mongoni asali mpona kokumisa ye mpe. Oui, il faut un jour prendre une décision dans la vie. Esengeli kozwa mokano na bomoi, C'est pour moi et que ce sera une décision divine. mokano ya bule. Lorsque nous écoutons une telle parole comme ici, Toyoki maloba elle boye nous interpelle. ezokolobela Nous biso, ne pouvons que dire tokoki koloba et témoigner que nous aussi nous portons ce trésor. biso mpe tokoki kotatola ete biso mpe tozomema biloko na motuya kati na nzoto oyo Puissance soit attribuée à Dieu. mpo te nyonso epeselema na Nzambe. Verset 7, 2 Corinthiens chapitre 4, parole d'introduction. Le Seigneur a dit très clairement, Kolo alobi polele, vous ne pouvez rien faire. soki ngai te bokoki kosala eloko te, Nous vaincrons. kasi na ye tokolonga, Avec lui, nous pouvons aller de l'avant. na ye Avec tokokende lui, nous liboso, pouvons lever les yeux et voir. na ye N'a pas changé. tokoki kotombola miso komona ete Quelque part, abongwani le te. Seigneur a Kolo aussi la solution même contre la mort. azali na eyano ata kotelemela liwa, Il l'a. Et si il a la solution même contre la mort, aza na eyano ata kotelemela la liwa, mort physique, mais aussi ata contre la mort. liwa ya nzoto te, meme na liwa ya Et je suis molimo. convaincu Nasukisami qu'il ne donne pas seulement une solution, apesa kaka eyano te, qu'il a le pouvoir de l'exécuter. aza na nguya ya kosalela ngo, Est conseil. pamba te ye Est la solution. azali eyano. Nous ne sommes pas des conseils. Biso toza bato ya Nous toli te, donnons des conseils, puis nous restons là impuissants. Mais et lui, puis totikali wana impuissant, kasi ye azali mopesi toli. est le conseil, il ne se contente pas de donner Ye pe sa parole akosepela kaka kopesa biso liloba te, afin que nous puissions. bongo esengeli apesa yango mpe atia yango na misala mpo biso tosentir présence na ye. Nous sommes pressés de toutes parts. Tosukumami bipai na bipai, Mais toza na kati ya na mawa,
Parfois, kasi nous sommes proches de cela. tozali Parfois, nous sommes proches de cela. Mais quand il est écrit ici qu'un tel apôtre était dans la détresse, cela Tango signifie ikomami awa. qu'il ne savait plus quoi faire. oyo azalaki na mawa ene koloba te ke ayebekeli oyo nakoki kosala te Un état de désarroi sans solution. ezalaki na esika moko eyano ekoki kozala te L'Esprit de Dieu kasi qui lui a inspiré ces molimo na paroles nzambe nde afin qu'il moto les écrive, afin que nous atindi soyons ke akoma reconfortés par maloba Dieu, oyo mpo fortifiés biso par tozala le Seigneur pembeni na en cette nzambe période de désarroi, sans solution. nzambe akoki kotikala na biso na desarroi te na kati ya bobeba te Ces paroles azanga inspirées, kopesa biso eyano te il nous dit, écoutez, même si vous êtes désemparés sans alobi ye solution, atako faites-moi bozali na confiance, makambo car kilikili conseil, puissance, kasi Père ye éternel, Prince de paix, je azali suis le même, na je serai makoki avec vous. akozala kaka na biso na kati ya mpasi wana Découragement. na J'espère que kati cela ya kolembalemba ye Mon aza état n'a pas encore atteint ce point de donc découragement. lolenge na ngai ekomi nani eteni ya kolemba nzoto Il te est dit au verset 9, na 9 alobi persécutés, mais non abandonnés. kasi babeti biso kasi babwakisi biso te Quoi qu'il se soit passé, ata eloko nini elekanaki Dieu n'abandonnera pas. nzambe akotika bana na ye Il ne te laissera pas. C'est la promesse eza elaka qu'il nous a donnée. oyo apesi biso Peut-être nous serons abandonnés par des hommes, mais pas par Dieu. ntango mosusu bato bakotika Nous biso serons kasi na abandonnés nzambe des te terres, comme il est écrit ici, ndenge ekomami awa mais pas tués. Il dit au verset 10, Ah, portant toujours dans babwaki notre biso corps kasi babomi le biso corps de Jésus, kasi afin que komemaka la vie de Jésus liwa na yesu soit na nzoto na biso dans notre corps. mpo te yesu ye Amen. abika Verset 12. Ainsi, la mort agit, liwa ezosala mais la vie agit en vous. bomoi mpe ezosala kati na Paul ne bino vivait pas pour lui-même. paul aza kobika mpo na ye Il moko vivait pour te le Seigneur. Il avait à l'esprit la cause de Dieu. azaki na molimo na ye ntina ya nzambe Certitude aujourd'hui, sans être gêné. bamosusu lelo oyo baza ata gene te na makambo azosala L'œuvre de Dieu était na komona te mosala na nzambe ekufi la priorité, demeurera à la première place, quoi qu'il arrive. atako nini eye Dieu est la plus importante. mposa na nzambe nde esengeli ezala na esika na yambo Notre vie n'a ni sens ni but si Dieu n'est pas devenu le centre de notre soki existence. nzambe ayaki te Verset suivant. na centre na bomutu na biso mbele ezalaki na ntina te 2 Corinthiens 4. Mais comme nous avons le même esprit de ndenge foi, toza na molimo moko ya kondima selon la parole de l'Écriture, kolandisa liloba na likomi j'ai cru, na ndimi c'est pourquoi nde ntina yango nous aussi biso mpe croyons, tondimi c'est pourquoi nde ntina yango nous parlons aussi. tozoloba lisusu tozoloba mpe Ce qui est important ici, oyo ya motu oyo eza c'est nini que nous comprenions que cet homme ne parlait pas d'une quelconque chose, aza koloba na d'une liko chose, songolo te d'une croyance quelconque, ata kondima songolo pakala te selon les Écritures. aza kolobela kolandisa kondima kolandisa liloba na likomi nde motu oyo aza kolobela Ce que dit soki l'Écriture, tondimi oyo liloba ezoloba alors l'esprit de la molimo foi ya kondima rendra la parole divine ekokomisa liloba na et le biso Seigneur la confirmera par grâce ekotatola yango na nzela na ngolu na ye et en moi, kati na yo mpe kati na ngai tous les autres. mpe na bato Nous devons banso simplement en arriver à ce que la foi puisse agir à travers esengeli l'esprit tokoma d'une manière na lolenge ete kondima esala mosala nango que ce eagir ne soit plus ton effort, ezala makasi na yo te oyo ya ngai te ni nos réflexions, ata makanisi na biso te que nous ne soyons pas obligés de faire des efforts. tosukumama te mpo na kosala Une makasi révélation divine, une inspiration esengeli divine. kozala kopemba kota epai na nzambe Soudainement, la parole et l'esprit se Liloba. rejoignent. na molimo Et quelqu'un a dit Esangani. qu'il faut avoir deux pôles Il pour faut- obtenir de la moko alobi lumière. esengeli kozala de pole mpona kozwa pole
Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. nayebi makambine te na Je likambongo ne sais pas ce que ça signifie, mais kasi nayebi eloko nini eloba te ces 2 choses Paul nayebi yango vont te ensemble. kasi Il faut joindre ces choses pour que esengeli la lumière kosangisa puisse makambo oyo nyonso mpo te Paul ezala apparaître. Il dit au verset 13 de Corinthiens 4, 2 mais Corinthiens 4 comme nous avons ou nous possédons le même esprit de foi, ndenge tozala na selon la molimo parole de moko l'Écriture, na liloba na likomi que nous ne croyons rien d'autre tondimi eloko mosusu te kaka liloba na et likomi cela de tout notre cœur et de toute wana na notre motema âme. na biso mobimba na Il dit, si elimo nous na croyons, biso c'est tondimi pourquoi nous parlons. nde ti nango tozoloba Que Dieu bénisse cette parole en nous tous. kolo Qu'il nzambe soit apamba liloba oyo na avec nous banso tous. Et je pense que vous tous qui êtes ici, na banzi ete bino banso boza vous awa pourriez en fait, dans vos prières, boza vous kobondela adresser à Dieu avec ferveur, sans grande. bozolobela nzambe mpenza na motema na bino mobimba Il ne vous est rien arrivé. eloko moko eyeli On bino ne te vous a fait aucun mal. basali bino mabe moko Pas te moi non plus, bien sûr. Mais na ngai mpe ma lokola situation est Casse. un peu différente. kasi bololenge na ngai ekeseni nanu Que tous ceux qui sont encore sans problème, bao nyonso bazangi sont dans la mikakatano détresse. baza Oui, mais qui est encore sans détresse ou sans problème? nani yango akokozanga détresse akozanga mawa te C'est vraiment vrai que lorsqu'un membre souffre, eza bongo soki moko na biso enama moko ezobela eza nzoto na tout nkolo le monde mobimba est impliqué. moto nyonso aza na kati kuna On fait partie du corps et la douleur et tout ce qui touche un touche en fait pasi tous. na oyo ezosimba moko esimbi biso banso Que Dieu nous fasse grâce tika te nzambe asala biso ngolu d'élever les yeux avec ya la foi. kotombolaka miso na biso na kondima kondima ya Ce solo n'est que par la foi, nde bobele na kondima Dieu. nde Ce n'est tokosepelisa que par nzambe la foi que nous pouvons l'honorer. nde bobele na kondima nde tokokomiemia nzambe Inaccessible à l'ennemi, rayonnant de sa lumière, même si souvent tout semble sombre. ata molili ezali malamu kotombola miso epa na ye La lumière apparue. pole Et ekobima le verset précédent parle du merveilleux témoignage selon lequel la gloire de Dieu a resplendi sur la face de Jésus-Christ. alors C'est nkembo Timothée 4. na nzambe emonisami likolo na elongi na kristo Alors il est voilé pour soki ceux qui se perdent. ezipami Là, on est au sango verset 3, ezipami mpo na baoyo bazokobunga donc que nous faisons partie de Kasi, ceux qui ont été destinés au na salut. banzi ete biso tozali baoyo bakanaki mpo na lobiko Que Dieu nous accorde nzambe apesa de biso enseigner notre langue. mpo tosimba bibo na De biso ne rien dire toloba mabe sur te les autres. na baninga Amen. amen Nous ne connaissons pas la fin des choses pour le moment. toyebi suka makambo te mpo na sikoyo À croire que Dieu a son peuple nzambe aza na et libota na que ye l'heure viendra ngongo où ekoya les siens se Bah oui. rassembleront baoyo nyonso bakosangana baoyo ya ye par bakosangana l'action du Saint-Esprit. na nzela molimo mosantu Et je le dis, nalobi yango et je l'ai toujours dit, mpe nalobaka quand yango les hommes veulent construire quelque chose, il en sera comme la première fois où les hommes ont voulu construire quelque chose qui devait s'élever vers le ciel. ntango bato balingi kosala eloko na bango ekozala lokola bato bamekaki kosala eloko na bango moko elingi kotomba matina Ils lola ont construit la première tour. ntango batongaki turu ya liboso Ils voulaient monter vers le haut. balingaki komata kuna likolo La tour. yango nde basalaki Tout ce turu qui vient des hommes kasi oyo nyonso eotili na bato finira d'une manière ou d'une autre ekosuka kaka mabe vision na et dans mobulu le chaos. Et j'ose dire na que ntiki le nalobi résultat de ces choses mombano na makambo nyonso wana que les hommes ont voulu dévancer l'action bato de Dieu. balingaki nde kodevanse mosala na nzambe balinga basala mosala sanke nzambe azala na kati Qui est certainement dans le plan de Dieu. na mbongo na nzambe ezali Lui, il s'est réservé son action. kasi ye abombi nanu mosala na ye Qui avait reçu la promesse oyo ayambi elaka que le Seigneur lui-même avait visité. oyo nkolo ye moko alobaka na ye mpe atalaka ye Plus attendre. Elle ne pouvait plus attendre que Dieu accomplisse la promesse. akoki kozela te ke nzambe akokisa elaka na ye apesaki
Agar est là. Agar ye wana Elle fut conçue. nde mwana Ismaël abotamaki pani bazelaki te elaka na Nzambe ekokisama. C'était un cheveu dans la soupe. Ndeko Branham alobiki ezalaki mbeba kati na mosala. Dieu a tenu sa promesse. Lokola Nzambe asimbi elaka na ye Si entre-temps quelque chose d'humain est produit, ndenge moko mpe eloko na bato mpe esalamaka kasi Nzambe aza nsima liloba na ye. en question, Dieu a fait venir Isaac Nzambe en son temps. aye Alléluia. Isaac akomaki na ntango wa Nzambe. Aleluya. Héritier de tout. Ye mosangola libula nyonso. Il en sera certainement de même. Ekozala mpe ndenge moko mpo na biso. Oui, c'est la mi-temps. Nous parlons humainement. Tozoloba na lwenga bumutu Tous nos vieux hommes bato na biso nyonso ya sont kala comparables à Ismaël bakokani na Ismaele dans le miroir. so batali na On a miroir. dit hier soir, Ndeko Rus alobaki certains regardent dans bato le miroir. mosusu bamitalaka na talatala Et c'est vraiment possible. bamonaka bato mosusu. On peut se regarder dans le miroir. Okoki komitala na miroir Et se tenant un peu incliné. kasi ogumbisi mutu na yo okomona moto mosusu na nsima. Il faut tenir le miroir, c'est la parole droit. Esingeli kosimba talatala na liloba na Nzambe na maboko mibale Bravo pour toi. wana okomimona yo moko. Le Seigneur Kolo aura une église. akozala na eklesia na ye Il ya fera libala. un reste. Et le frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi c'est parmi ce petit reste que les Na- grandes choses de Dieu se produisent. na moke oyo etikali makambo minene na Nzambe ekosalama. Amen. Déterminer combien ils seront, qui ils seront. Lobi te ke boni bakozala te bakozala boni kasi Continue d'être que tous ceux qui ont entendu la banso bayoki liloba qui veulent la grâce de Dieu oyo balingi ngolu na Nzambe vraiment en faire partie. bakozala. Seul Dieu le sait. Bobele Nzambe nde moto ayebi bango. Amen. Mais gardons toutefois notre bouche fermée. Tobomba bibebo na biso ya Et ne faisons kokangama. rien à personne Tosala eloko na motu te d'aucune manière que ce soit. ata lolenge nini. Il est dit quelque part par le Seigneur dans la Bible, Esika il moko a tout remis kolo alobi entre les mains de celui qui juge de manière apesi juste. manso na moto oyo azokosambisa. C'est ce que nous devons faire. Yango nde esengeli C'est kosala. grand pour moi et j'ai dû en tirer une terrible leçon. Ngai nazwaki leso munene Même dans la voiture pour parler à moi-même. ata na voiture nakoki koloba na ngai eloko pamba pamba te. S'est-il plaint de quelqu'un? Oh Seigneur. Est-il allé voir Pierre pour lui dire Akende koloba na le mal Petelo qui m'a été fait? omonaki mabe oyo esalamaki. Est-il allé vers Jacques Akende pa Jacques mpona koloba na ye pour cracher dessus aujourd'hui? obombami Il lelo allait dire aujourd'hui, ils ont voilé ma tête et m'ont frappé. alobi na bato lelo babeti ngai tala ndenge basali ngai mutu. S'est-il plaint une seule fois à quelqu'un? Atikali komilela ata mbala moko Il a ouvert la bouche afungoli munoko na ye te comme un agneau. kolokolo mwana mpa te Il est à l'abattoir. amemaki na bakende noko bakunda ye babomba ye. Il veut nous accorder cela. Soki Nzambe akopesa biso yango Que même face aux choses qui nous laissent bouche bée, parce qu'elles nous semblent si incompréhensibles, ata makambo oyo ezokamwisa biso lokolo tokososolama te de simplement les entendre. tokoyoki kaka totiki kaka Le silence. tobombi tofandi kimia tokoloba na nkolo Connaît toutes choses. oyebi manso Connaît la vérité. ayebi solo Il sait si c'est vrai. ayebi soki eza solo oyo bie lokuta. Je te le confie. Nakopesi yo yango Que tu veux. sala oyo olingi. C'est ainsi que Dieu nous montrera son salut. Boye Nzambe akotalisi biso lobiko na ye À nouveau vers nous. Ako- Il se révélera. Alléluia. akobaloka lisusu epa na biso mpe akopambola biso akomitalisa. Nzambe apambola bino banso Encore quelques requêtes. botala masengi Nous venons ensemble, Seigneur. toye elongo nkolo. J'ai posé mes mains au Seigneur sur ces requêtes. Nati maboko na ngai likolo ya masengi oyo Pose tes mains dessus, ô Seigneur. otia maboko na yo likolo nkolo. Je ne suis pas digne d'être ici. Ngai nakoki te kozala awa. D'ouvrir ma bouche. Je ne suis pas koki digne te mpona kofungola monoko na ngai Mais Seigneur, kasi je nkolo te remercie. nazongisi yo Ô matondi. Seigneur, O de nkolo me permettre de me tenir ici. opesi nzela na Ta telema miséricorde. na mawa na yo
Seigneur, nous Kolo venons maintenant ensemble et nous te prions, Seigneur, tobondeli elongo d'accorder ta grâce à tous ceux opesa qui ngolu ont na écrit. na baso bakomeli ngai Nous Kolo te le demandons ensemble, tosengi yo elongo Seigneur. Kolo Nous ne pouvons pas aider. tokoki kosunga te Et le grand secours. kasi yo nde Tu moto es le grand osungaka médecin. yo nde munganga munene yo nde mobikisi munene yo nde mobongisi munene amen Qu'ils soient tous libérés. banso Seigneur, bakangolama par ton merveilleux et glorieux. na kombo na kitoko na kombo ya Yesu Seigneur, Kristo nous te remercions. Kolo tozongisilo Permets de matondi venir ainsi à toi ensemble. mpona kozongela epai na yo elongo Sois loué, kumisama sois glorifié pour tout. kembelama na manso Accepte aussi le remerciement pour ta parole. ndima mpe matondi na biso mpo na liloba na yo nkolo Jusqu'à cette heure, Seigneur, ntina ngonga oyo nous te rendons honneur, tozongisela yo lukumbu kembo gloire et adoration. mpe masanzoli Sois avec nous, Seigneur. zala na biso nkolo Nous séparons. Bénis nos foyers, Seigneur. pambola mabota na biso pai biso tokokende na misala zala na biso À l'heure où tu appelleras les tiens. oh, kolo Seigneur, kolo nous te supplions. tobondeli yo Au fait, Amen. na kombo na Yesu Kristo amen.